Est-ce que ça combo na yo? Regardez chef Munganga Mabanza Daniel. Ça a été ni. Nous avons appris PCR surveillance civile province de Kinshasa. Makamuni le cas qui lobby tout le monde dans la vidéo. Ils ont senga mbongo tout ça, on a vu des dégérades tout ça. C'est mbongo za poche wana. Pesa ta oya mukewana. Ata mukewana pesa mukewana. Alors que ma parade chaque jour on baninga na bino baza ebele tout ça dans la prison. Ni les cas. Comme le gars qui en général tu interpelles papa la personne autonome qui kuna na bureau na kalfungula. Tant to komi kuna asengi mon clémence. Abeza na mwana azobela. Na tunye mikande zate abi mikande zate na bosani. Baba to ko mana bureau. To ko na bureau na albio na mbongo te opesa bino so boko salisa nga po mais zate to ko seso mais déjà na le comportement ou la corruption. Le cas qui a monté ko senga mwana ka monté. Boza déjà na kati ya cabo bureau. Pour le mec qui na bureau te. Yo le sami c'est la kati ya là-bas. La kati ya monté. Parce que c'est clémence. Yo comme le juge est parti quand ni monté na bureau. On l'a quitté dans le bureau, à côté du bureau, on va nous dire que déjà 420 000 francs, 422 000 francs. Oh, il y a nomenclature nini, nana il s'agit que 420 infractions nini aux Isali, des contraventions, vous avez 422 000 francs. La loi nini. Le bon témoin général. Mais les alliés comme tukenda kotika tokomisa pa OPJ ya lobité bosunga ngai te yo de OPJ te yo moko OPJ yo moko de Gérard donc kata de Gérard na lobaine na OK na pas de Gérard dazawana na mesaka tele notre perception parce que azana contrefaçon na ya mikande zate carte rose amutu ke zate la sériité tu la sériité oyo pas son hein on a aussi mobimba mon général na senga bolimbisi na biki na bebisi personnalité ya mokonzi na ngai ya police et puis personnalité na bino comme ça j'ai puis comme ça provincial na bi que na BBC nous le papa nazana ba problème et lo ezali nga ezali na agité